Le problème c'est quoi? Ngala golo. Mais na nyonso fe regola sala kana sepela na ngote. Aba akosa nyonso teke na no sepela na ngo. Bane institution bolo bolo. Ya ouverture ya concert. Le problème c'est quoi? Ndeko Matili Na Golo, ndeko. Na makelele pene okanga micro te, s'il vous plaît. na mopanzi na biso ba golo eloko eboma. Toza mingi na ba wa yo o révolté ne bolo bara. Toza na bango ebele. Na kawana sikoyo. Msusu bamusu bayebi ke non faire regola déjà isiko da louer ba mona da ba photo mais ba ça da indice en plus neza boy ba wa yo révolté o ba tozana bango baza côté na biso mais na bango zaka toujours likolo ya fali pou eloko eboma Ndeko, s'il vous plaît. Pense ouais Tony. Ouais, papa nazo. Mutu atindelaki nga ba information na oyebi o atinde moni lien ona na tindelaki ticket master. Mutu oyo atindelaki nga na boko tanga kombo comprendre kaka eza mutu oyo oyo amataka epa nzungu batielaka ba vérité oyo akimaka eza ye mutu oui batielaka ba vérité akimaka donc je peux pas na kotanga na nga kombo te ye mutu atindeli nga lien wana mpo nga na kome na tuni ye mpo nga na tuni ye yo publication ozokoma oyo komi na Facebook oui nabengaki ye pena na telefone ko nayebisi ke yo publication oyo ozokoma na TikTok na Facebook na yo artiste nano apublie eloko te Jazz Makambo azokoma yo ozwa yango wapi okoma boye artiste nano apublie yango officiel te bino mozopubliaka na bapage na bino est-ce que information oyo ozopesa eza ya solo ozela naseli ko namonaka twin ngape na bi eza nde boye na bi ba lien oyo ba cliquer yango bi cliquer te natala na lien oyo bakomi na nini na jimbele lien wana nani nazwi na transfert yango na telefone misusu ya makiona oui na transfert yango na telefone mo be Android ali nazwi lien wana nake kofinalela lien wana na telefone mosusu ya Android na fineli yango kuna na monika ekotisi nga na ticket master na bi babillet mpe ezotekama deja yango omoneke na bi yango na bi te pense Tony potion ndeni tala date ebimi tala boye nga na bi artiste ezobeta na box arena eza seulement boye c'est la toute première fois nga ayoka yango mpe mais communication ndenge elekeli après artiste quelque temps boye omoi tosignale nga artiste afongoli aplibi yango mais soki oyoki na dernière vidéo nanga na otopublie nalobaki ke eza nano officialisé te Exactement. Mama yango seda azobaka koyokela mawa seda mawa iwing sisa ide na yo na golo pena donc ya makila donc mais c'est dit que lo alobi ana raison donc moko pena doit insister mutu mais mutu osala na ndenge na ye faut kotika ye etake fani totiki ye mais tozo consommer kaka lokwa ngai na biteke lokwa bato bawario bakonsome le problème c'est quoi toza trop na bawario révolté na kati wana makasi mais vende mosu atimbelaka mais mosu atikaka yango na bike Cédric ana raison mpanzi wana ke non ye moko mpe fo totika avisa makambo olingo osala ndeko yo moto oyaka koloba makambo nini oyo olobaka na nini par rapport ya accord arena po bandeko misusu bazocomprendre mambo olobaka na accord arena ezalaki message moko ya malonga ezalaki important bandeko pense Tony yoka mambo ndeko alobaka ezalaki important mambo ndeko alobaka jour wana so na bandelaki yango susu te puisque souvent bato bazwa nyonso na légérité est-ce que tovandi awa toa mikolo nazwi kombo ya mwasi na nga nakei na kati c'est pas eza propreté mais so nazwaka courage ya koloba yango te eza eloko moko ebokela soka donc eza nango eloko moko entre nga na mwasi donc totiaki mwa tembe moko boye tokaki te soki vi abeti so olati te na accord arena moto ya moto abendana ben oui ça veut dire quoi ça Sérieux?
Mais moi si botika ndeko boyoke bien on a baki Prince Tony boyoka ndeko bien moi si naza Wario yaza Gaulois ye noko bataki moi si naza Wario oui moi si naza Wario yaza Gaulois parce que ndeko nanga pesa message ndengo pesa ki jour na po ba comprendre peut-être doit comprendre ti ça sérieux moto vandi boue puis non oza courage ocha moi si na kati ya live puis na boue live bato ebele baotala combien de spectateurs baza kuna plus de 229 na mona kuna oui sans compter bato bana fenêtre mais oui imagine donc na situation so ebimi soso oyo donc ngamuna ke ikomelinga likama puisque bato ya London o balinga baya te na oke sukuna te da concert ezali mpo na biso na ozele koto donc nakomi na likama ndeko message oyo souffrance te olobi oke souffrance te mais non po to elingela sa teke moto nyonso wana mbongo msu moto anga abimisa mwa mbongo nakee na France mais concert eza na juillet mon frère faut que France concert eza na juillet kongola moto akalukini mentali ndeko message oyo ndeko jo ngadi nayeba message oyo pasaki wana est-ce que passer biso message pour toyoka bientôt bande mosusu bayebaki te to o ba comprendre te il y a peu de Gaulois bota biso ba na fenêtre est-ce que passer message wana encore pour la dernière fois pour que to comprendre bien ba Gaulois ou ba to balinga musique ma kitoko bozala te kaka te conseil komi jour yango to kosomba biloko sur le terrain tolonga molimo wana numéro 1 nano bosomba babillet on est sûr que non ata wata Gaulois ayebi ke non toleki plus de 60% déjà toleki yango déjà me basomba babillet esauve nga ata na ndenge moko ko ata ya mosika namoni bato basombi te me sauve ngai puisque ne date ebimi boye nanga mona komona likama folie na vana na TikTok na otala kaka ba live ya concert donc nazangi sune eloko oloba par rapport à quoi yo zangi mamba oloba par rapport à quoi moi je ne comprends pas bon en fait na concert oyo eza na mabe te puisque nyonso nolobaka non faire goal aza alali atini date mais le problème eza na pourquoi nga Gaulois na kananga donc ba Gaulois bosombaka babillet na Cor Arena oku na otala nga te 7000 parce eza moke mpona faire goal biso nyonso toyebi ezala moke ba Gaulois basombaka babillet na Cor Arena to vide yango esalanga mpe mwa plaisir esauve nga mpe na mwa relation na nga kwa esalanga bien fort koyo tu relation quoi c'est ça et on m'a cassé ndule eloko mosusu oui ngoza tu relation en jeu ndule munde etambola te bandeko atie relation à danger ba Gaulois ye o etali ete ya Londres etali ete alobi bosoma babie mpona Cor Arena batiaki bapariaki ye na madame na ye madame naza Wario eza Gaulois bosoma babie bosala sold out madame na bayi bosala sold out te abaki bakosala baparie soki basali sold out te bakokabwana na madame na ye makambo alobaki yango wana tike makambo alobi yango wana makambo alobaki yango wana boma moto mais solo mamu alobi yango wana sona bomi moto seke vedike na komi Wario oui va avantier yo franchement sauver les soldats. Comment film ya nini? Sauver nani? Sauver aussi. Comment film ya nini? Sauver les soldats. Ah, comment film ya? C'est pas ça film. Asa raison, ma famille pandana na wera na jibe hein. Ryan, merci beaucoup Wario Cherise. Sauver les soldats Ryan. ndeko sota kokoma Wario donc soki nakoma Wario na ndima bien tukabwana Wario te jamais olingo tika moi sina kitoko bonga pour ma musique mon frère mais pense to le jour on pense to même si pamine bazawa nazolo bango pina na tema na mnoko pense Tony
Peut-être lelo azoloba peut-être lelo amati azoloba ngobete. Jo wana façon azoloba, jo wana façon alobaki mutu moko ameka ko contredire baswana ki ya. Atombogeli mutu wana yo ngana tchavi na nga danger na madame na nga yo boloba n'importe quoi. Et ça m'a dit oui. Ce n'est pas encore trop tard, tu peux encore ozo na décision na ozoki. Il sera madame kana ne mani makemezo kende bona ni mi to ta tika baje. Wana kweit na komi wa. Et ça on le komi wa, ça ilo. Ah mais kimba tu. Franchement. On a la musique peut falloir 1 2 3 oui. Mais mon cœur vraiment gaulois. Non, c'est pas comme ça. Non, mais news. Ça, solo nga pe na biso to tika vient na biso keka bongo. Toujours pekisa. Asala makamu su ndenge nini. Votier musuku que ça marche pas. Laissez-le juste. On tout tapoter live s'il vous plaît, tout tapoter live s'il vous plaît. Mais c'est da. Kotika neni kotika wana zanet yo zolela, ozolelela ye. Nego jo na ebite so yo za mamuza na danger olingolo yo pot na bon lo baka ka yo mamuza na danger kuna singa ramya yebisa ezaki na ngo baje ouais j'étais yo ezaki de ume déjà c'est sur j'étais là ben on lemba te zaka tika mukana nzambo isala OK toujours soki na omuna bon na ebite so amona ba wario te soki Mike aza wario to nani me na opese fotite eloko loba esala pe ba wario passe baza pe na posta pe no e jomo ba beta rumba ne bien tulingaka ye pe me aosala effort te ba wario baza pe basala ngo bazali wana ba wario balinga pe musique baza alobi lo mot très important ata ben jour ebima alobi lo mot très important biloko nyonso ebimaka ntu benjir na linga les arnis bon mafinga nakona bi va nyonso va na tuni ndeko nga na tuni ga soki ma injir na linga les arnis mafinga eke mafinga oyo ya lobi est-ce ça na place afingi ah mais non bino botanga mwa mingi to ba mafinga nga na tanga na ndeko nga na tanga mingi te koloba te bino kotiano nga te ndeko s'il vous plaît kotianga te parce que nga na tanga mingi te donc nga na zo apprendre nga na tuni place nini kasi yo yebisa biso place afingi bon mafinga na lobi eza loka ti mutu alobi va multiplier par 10 égale à 0. Ça, ma finga indirect. Et vous, ma tête, na bimbe na, ça en côté, mais c'est bien indirect. Donc, vous avez rien, vous avez nil, quoi. Ah, et là, je suis, on a ma finga. Non, t'es finga, t'es, na PC raison, na bloc, on est sur le lobby. Ceux qui m'ont eu capacité au finga, faire rigola, ou pas, et. Nego, ndeti, Alexis, le bagi na papa Juna. Ayibi aza faux musicien to ayibi oyemba te. Est-ce que c'est faux? Kolobana papa Juno ayibi oyemba te. Eza ko finga. Wana pe ko eza ko finga. Non, wana eza ko finga te. Place ya finga eza na abenga petit nanga. Kasi nga pe na zongo si opeke place alobaki Juno ayibi ko yemba te wana pe ko finga. Wana eza opinion na fingi ndeko oyo lobi afinga zongi awa. Yo le yebisa place a fingi ye mon pas wana peut-être aye biso na façon lo beli to yo comprendre yete non na façon lo beli nga pe na landa bi ba lo mso le ka pe na Facebook quand muta benyo 0 donc isa tout nombre multiplié par nga isa 0 donc benga 0 c'est que je suis nul bon non isa indirect exact mais oui mais na PC raison on soit lobby à lobby lo mot très important ce qui fait azala ka lobby à lobby anga ko améliorer on so kaza mutamona faire quoi ça avec les temps azabe mutu mota yo kaka yo kaka mona mais tout ça va blo ba trésor naza gaulois mais j'aime pas trésor congolais j'aime pas gouv les gaulois le roi Mike soki place pays azali soki faire quoi yo yemba wana arokende puisque alingaka na musique mais tandis que tali ma politique ya musique ako bouder puisque amoni trésor congolais za pembeni amoni gouv les gaulois za pembeni na pe so bo comprendre na sens wana donc si ouais comprendre faire rigola za mutu mwana
aza très aimé na biso neti toza kati ya pena boye so toza pays moko Ferregola ye koyemba so to a 10 ata 7 baokende 3 baokende te po empêchement mosala aza aimé tolingaka biso nyonso na Congo mais les problèmes entourage ne ezoyinisa bato ye lokola trésor Congo. S'il vous plaît, mon frère, va, permettez-moi motion, s'il vous plaît. Motion. Mais Mike, c'est là, ndeko asilisa après aux mentions plutôt que Bobo. Merci. Lokola va nayebi te soza wayo to golwa mais biloko lobaka quand to critiquer mutu akendaka liboso mais Ferregola to critiquer ou to critiquer te na golwa na bibe na golwa to critiquer te asalama ndenge ya lingeli te da utoloba nini to tika ye asa ndenge alingi eshoka wa biso bagola conscient bagola te ba révolté lo ba trésor congolais eshoka biso peti mais ndeni vie na biso atie date boye ye mona tie na ba te mais ba les autres ba tie boye eza propriétaire eza kitoko te ya bien te. C'est comme si parmi la passion mode, c'est comme si l'artiste na groupe nae secret zate. Parce que le trésor Congo, tout le monde sait que trésor Congo la royaume révolté. Est-ce que faire à mon arrêté? Na mona te sika edi ba diata kene sika mission atanga ta combo ya Ferregola na mona jamais. Ma emso a côté la classe te. Mais ye trésor Congo la côté la classe mais ta joana pena bolimbisa nga pena donc nga sona pena Ferregola na kito voyager na ma zonga te donc na kundeka place to kendeka. Wallahi. Koza pena golo solo. Naza golwa conscient ndeko nanga naza golwa esala ka biso passe ba parlement kuna ba olingo te makambo zolo ba et tali bango naza golwa conscient parlement wana eza ba parlement ba royaume volté baza ba ope ba eza posa ke non ba otindika faire liboso mais so shit à faire rigolo eza obiso te mais ngate nga rolinga chèque a falite ndeko ta deuxième place na posa ko te sila kwani so ça l'échec ba golo ba ya finga et ça nga passe numéro nga na golo mais numéro 1 na biso ya Congo boya finga et ça nga passe place mais oui trop fort bandela on a biso vérité na le bien puisque madame madame so azana lo baté kaza nyo wabu news bon tu na miniature batia na bango mais batia na bango alobi ke ya za golo ke numéro 1 za fali ye mta lobi nga golo te papa atika ba jara golo te ndeko nanga naza golo banda kolinga musique na linga nanga te ke no 1 2 3 te na banda on pas faire ti lelo pe na ngaka faire golo naza wario te toza wa mutu moko ta chet moi lisano na mwasi na ye nga na tie yango en jeu na ye pe na changwa puis de autant de personnes papira mazana doza golo te mais ah oui papira mazana papira mazana boyi ndenge oza wario boyi lo nyonso fali asalaka osepelaka nango ata sala mabe yo mona mutema nana za wario nani soki image soki nani boye watie photo ya fali boye imaginable c'est bon nga tout ce que Fali fait c'est bon Fali imaginable ya bomba eloko te Fali asala soki nga tout ce que Fali fait c'est bon je n'ai pas accepté Fali Poupa moi je critique pas Fali ndeko mo golo ye ouais zela ye azo mata ye asengi demande peut-être oyebi soki oza golo te ye amati oyebi soki oza golo te news sécurisé aya nga aza gola to solo entre biso na bagoloa aza nazoka ndeko fi na yango aza goloa ndeko jio mutu aza goloa jio bagoloa singama tembela na goloa kozala ndenge aza na lisuko jamais yo ne oza na mwasi no jamais otia pena couple nani na jeu entre gola na wayo tikola osala mongo te nasa nini kotia couple nini couple no pena danger que non soki ke faire gola tie accord rene to kabwana mwasi no kosala ngo
Frère Gola ça nini? Yo ndo zawana soki oza mwasi ya warrior keno oyebisi mwasi keno soki Papa te Ken obo Sali. asali sauda ti te na nini na ko arena bono osala ngo D'abord non bandana ndenge mpona kinana kokuta na mwasi awa yo. D'abord zela. D'abord quand on parle de mariage papa, tant nazo kinde mpona obala, il faut ngai moko nde naza boy. Ne ba ke fona bala muto azo jouer même aza ndenge mo na nga mpona za nga na problème te. Yeah. Et puis ngande naza boy mwasi na nga azana ye muto ba o nini te mais et puis bon en fait ngana bali mona poto oya botamia wa ye makamba ba musique na biso ba congolais azana ngoti peut-être siko no bandana onde et puis so azaki wa yo na opusa na mpembeni bandane pona ba ndeko s'il vous plaît ndeko lobi aza gaulois mais na ki gaulois na ya lobi que atato kiti tomati na ye aza gaulois lobi que atato kiti tomati que numéro 1 na Congo za rafali mais alobi que mais azolo bagi aza gaulois zela oyebi eloko mona oyebisa bino oyebi lelo bato bamozwa casquette ya ki gaulois lokola kapo atambola na ye po amataka na ye ba life zela nako tuna question oui tuna ya zaona toujours papa zela nan pesanga 5e chanson ya premier album ya faire rigolo alors bino ba classement bo un peu compliqué non merci OK pesanga premier concert ya faire après kolongwa na ye ko sala orchestre na ye na lobi boy papa attention bolo si mama tembele zela kasite malé zela te oza bolo te zela ko tuna ba question nyonso a ko répondre ki gaulois ngapi na tuna etake gaulois yo tuna tama denga bi na kokite ngapi na tuna OK tuna nga première répétition OK na tunyo ya suka pe yo tuna ndeko jo zela tin abia tuno ya suka après na tuno kasi ya suka na tuno ya suka sécuriser Joe OK na tuno ya suka avant yo tuna nga OK anniversaire moi sina na bosa na ya faire na kokanga nyonso zela na tuna kutu date anniversaire à faire parce que date anniversaire à faire yebana monde entier na lobi ya moi sina na bosa na ngana yebana premier concert à beta OK na tuno kasi premier lien il y a répétition, il y a faire. Ezaki ouais. Bon, ça veut dire qu'on a micro non. Tika. Te malembe. Bon, on a fait comme tout nangai. Vas-y. Ça on va lobi que mutaza fan. Fan azana ba point na ye mutaza ba point na ye lingela ka muta ba bi fan. OK. Lingela c'était que non kangana ba date botama, kangana ba date. Ngana tunyo date à faire. Na tunyo biloko fan alandelaka. Non. Na kosi bande ko yebisa ngai. Na tuno biloko afana landelaka. E kompe tu na ngano, e kompe tu na ngai. OK. Na ideo. Quand on bisa fan. Fan azana ba point na e oya lingelaka alingelaka pere to fali. OK, pesa nga ba point na okasi. Pesa nga ba point. Donc as stop. Ngana linga liboso mon charme ya artiste. Linga na timbre musical. Na linga ka eputo banzi mona et touchera nga vraiment. Tant na yo ka faire rigola ça me donne de bien. OK. Par rapport à Fali Poupa. OK. Tu comprends? Tu connais où ça vous êtes ça Gaulois. Je réponds nenga. Makam trésor qu'on la salaga. Yo za tant que Gaulois au sepelaka nango. Donc zela na banda en tant que Gaulois d'abord na banda on sepela nango. Mais zela kasite zela otunga question te. Ya papi Ramazani, mbule zo obeta. Ya papi Ramazani, ya papi. Donc en fait, merci beaucoup ya papi. En tant que Gaulois, d'abord, on s'est payé de 1 parce que Azo défendre Kananga. En bien ou en mal. Aza Oyanga. Donc, moi, Nanayo, Atacho Moussapina, Lisokobo, a été pour Azamon Nanayo. Oko changer ta ozaka moi. Donc, trésor congolo. Asala Mabe, Asala Malam, en tant qu'Aza Gaulois, j'aime ce qu'il fait. OK, deuxième question. Bon, tout cela est bien sûr ba warriors to ba comprendre confusion parce que bi marapani ba gona ba forme papi Ramazani yo kende ngaku na matia pona ba warriors yo na matika pona yo pesa nga deuxième question. Ndeko jo poser deuxième question parce que il a posé ba question na ye
et biso tuto moni biso tuto vandia muta okata bino azate boza bino mibale yo peut poser ba question na yo ndeko pas aza libre aza pas à l'aise azo comprendre yo mais yo poser pe question oh yo za nango c'est bon question mibale naza kolwa nzamba sungi biso ndenge babenga biso ba loko le to komobeta concert libanda kombo loko ebimi lelo faire gola a deuxième date na ye moko a poster yango te mais bato muso a poster yango oto benga ngo to sepela nango to sepela ngo taki golwa eloko liboso na oyebi soki ça veut dire ndeko nanga oza golwa te OK na zela OK na Facebook fiche nga na zongo na Facebook officiel ya faire gola oza na retard oza na retard ngai na golwa mena ye ko yeba concert wana na var amona nga depuis tango quelques minutes tant vers amona nga ti ndeko peut-être yo yebi na onga te moni mambozo ganga ganga oyebi na onga te mais bat bazana se yango nazoloba ki bat bazana se ba yebi muto azoloba na dans nazo yebi soki nazaki na information avant yo na yeba ki na ya annonce na yeba ki tout wana eza question te ngana ngina yeba ki fanatique na olobi ke osepela na charme à faire en tant que fanatique c'est ça non oui na tunyo kaka question moko ya suka pour confirmer lenga tout cas ta débat soit sur to continuer na tuna déjà débatté to sur na biso OK na tuna pas tant ni ça débat exactement OK na tuna question na ozano à l'aise pesa nga na marathon nzembo affaire oyebi yango na yebi nga koyemba na yebi oyemba te na yebi onzemba te na ngina yeba ba bisika offert abimisa charme makasi na nzembo wana ata koyemba te meyebisa nga ba parole boy na nga mutu moso musique ebetanga na oyemba nga omoni siko ke kigoleza malembe oza golwa okoza pe na connaissance koleka nga eza nango normal yo loba boye frère na oyebi selo komo fo bandolo ndeko nanga na olela nga na golwa na biso pe na plateau na olela na lobi boye fo loba boye merci beaucoup pour les cadeaux merci beaucoup tout le monde pour les cadeaux merci bandeko pardon to yogana un peu moi je pense que dans temps oyo bo solo libino mbale je pense que bandeko va comprendre donc va comprendre merci beaucoup pour les cadeaux merci tout le monde ndeko za na place ndeko musu azali ndeko va comprendre biso ndeko jo eloko nini yo ozomona ya mabe epai ya faire rigola et tokoyoka pe ndeko après to kabola maloba na bandeko mususu s'il vous plaît osalika beto si c'est le wana tolingaka faire rigola biso nyonso na Congo ne na biso pena boata 80% tolingaka faire rigola les problèmes c'est quoi façon stratégique nae surtout bit que entourage ba gola musu ba lo ba non ba côté là stratégique nae et qui to côté et c'est pel sa bisoté le roi ba fani nae ba musu ba lo ba na ça de bongisa loba ezo sepelisa ngati kolobate ezo sepelisa biso parce que c'est biso ngana ko peso pardon s'il vous plaît ndonanga s'il vous plaît laisse-tu parler to s'il vous plaît to yoka ndeko s'il vous plaît soki fils soki nkoi so na bibongo pe na ba wario na kati to ba wario balinga faire rigola baza yango za fils nkoyo ba yemba te Mike ndi azauna alinga faire rigola soka macha lobi na kanda boye sege alinga faire rigola na yoka ninga loba kindeko la ngai ko kanza te ozaka wario ka puisque ozaka gola ka yoka ka golwa oza golwa oyoka ata héritier oyoka ata ni faire azali le problème c'est quoi façon stratégique nae et qui ne quitte côté na façon tout le monde en haut et qui quitte côté imagine les lots na vandi pena bo linga na golwa dans information pas na page ya to ata Tracy Eleza ata Tracy Eleza oui ata directeur c'est normal ata yemo ko pas faire rigola mais toujours en retard na ozongo na TikTok pas va tant on a soutenu na bimbu na tali apona yo zongo na yo discuter na va na CP langote façon stratégique qui n'est pas NMT CP ça te bon pour te comprendre bien bon on a gaulois golo intervenir par rapport à Ndeko. Moi je pense que pour être franc et clair pour Ndeko peut-être comprendre et bien pour être clair et franc Ndeko peut-être façon de faire il y a artiste faire ego là il y a CP langote pourquoi parce que
annonce il fallait la officialiser la plateforme officielle ya artiste ou apesa biso na la plateforme nae ou bande retour qui na autant d'informations na Facebook nae Instagram et d'autres plateformes. Il fallait communication et ça là déjà wana et là on doit regretter ça que information avant artiste a publié officiellement na ba page officielle nae et se retrouva qui déjà na babatundeti Jazz Kavulu, Tonton Promo et plein d'autres personnes, informations, et ça là qui déjà pas batouana que l'artiste a robé na salle, oh bazaki na affiche, bazala qui pena ba lien, il y a Ticketmaster pendant que na page officielle y artiste, c'était pas communiqué comme il faut. Donc, ba regret ndego yangwana pour que tu puisses comprendre. Maintenant, je peux parler aussi alors. Ouais. Ok, maintenant, Nangina répondre, Ndeko. Tu vois, dans la vie, chacun a un système naïe, a na manière naïe à ressale la makam. Donc, encore plus exemple, moi, vous êtes le coup là, pour un attendre un bakombo moussouste l'exanga diarrhée. Donc, ils êtes le coup à déplique. À ça la kaboye, ngape fils, 5e dénaza, na ça la peine déplique à ça la non. Donc, ça veut dire, peut-être que vous avez une stratégie à faire, et ça m'a d'après yo, mais il faut y faire à ça comme makambu na ndenge ya ye et puis na ndenge stratégie na nga ko ça la net baninga. Nga na ko yebso yo tangi ba tonton promo et tout ça. Même nga, j'étais déjà au courant depuis hier na heure, na temps, na moment. Preuve à l'appui, concert aux anango ya munene. Est-ce qu'on monit déjà vraiment promotion officielle? Il y a concert, il y a France. Au monit déjà? Il y a France, tu parles de Accor Arena. Accor Arena. Est-ce qu'au monit une promotion officielle? Au monit déjà? Que bah fiche et tout ça. Au monit c'est pour te dire ceci, mon frère. Navi, il faut comprendre. Chacun a sa façon, chacun a sa stratégie. Donc, se faire la monique stratégie naïe est mieux. Abanda boy, asala boy, yoko lobate keza mabe parce que la stratégie à faire union so abanda, atikali ko chouete na concert à tamoko. Donc du coup, pour le ba stratégie à faire eza mabe, zela a échoué, asali stratégie moko a échoué. Après ndo lobi que non stratégie à faire o asali qui c'est eza mabe yango moni concert tel échoué. Na ko pando peso ba concert union so faire à beti na poto. Au moment que chaque concert a une stratégie naïe a quoi annoncer là. Chaque concert a na ndenge naïe a quoi annoncer couper sa information sur yango. Ozo comprendre. Donc du coup yoko ko lobate ke ozo se pela na stratégie wana te parce que stratégie ya mabeza oyo et simité. Mais ce qui monte à bandi stratégie n'importe quel comment mais à réussir ne lo kwana dans ça veut dire ba stratégie naïe est mieux. Ça dit, ma stratégie, c'est mieux. Donc, du coup, yoko kolobate ke nazote okoki ko sepelate ne bandeli. Mais yango ba ko tsana no pointer. Na ko peso concert ya ba concert nyonso faire beti na poto biso tout ozalaki biso tout ozali na ba concert. Yebisanga concert ata moko banda faire bando beta azongi ko beta musique na poto yebisanga concert o faire futa. Na ba stratégie nyonso à faire. Parce que non, nazolo bate ko souhaiter ma ndeko jo cela ndeko si ça parce que ba mention ba ndeko peut ba cinq mention peut-être il pourrait avoir aussi une question par rapport à ndeko zo solo. Ndeko to kende mo rapide na madame déjà ngina la le fanta ngina la donc na matai ka pona ndeko donc ngina lo baboy ndeko nanga donc ngina biso ke stratégie ya mabe eza oyo. Par exemple, dans sa stratégie, moko keno nazo sali loko tel na bandi yango eloko ane simbiti wana mata na panel obi omoni nazo sepela na stratégie ya artiste te pour la stratégie na ye ezo mettre biso na échec ou bien ezo mettre biso toujours donc stop go in the bed please. Donc stratégie na ye ezo simbati. Mais ce qui stratégie nyonso faire azo sala bino bozo mona kelisa mabe. Mais azo ezo simba ba concept ezo simba parce que à quoi faire olo ba stratégie za mabe.
Ok, Nego, stratégie ou bien façon de faire de l'artiste, ça dépend de l'artiste et ça dépend aussi de la communication de l'artiste aussi. C'est qui compte ça. aussi. Donc, moi, je pense que ce Robin a un concert pour moi, News va. Je peux te dire qu'il y a un concert où Simba qui était à faire go là. Il y a eu Arena et Simba. Il y a eu Arena et Simba. Non, non. Annulé. Il y a eu Arena annulé. Il y a non. Il y a Wana, il faut osala. Tout ça la clair. Il y a bisanga concert, il y a eu Arena. Mais na lobby il y a Arena et Simba. Zela kasina pesa yo. S'il vous plaît, opposer question, va répondre aux questions, tout ni va répondre yo, concert et Simba te. Yo lobby va répondre OK. Au lobby va répondre yo. Salle oyo artiste Simba te. Question s'il vous plaît, question na qui ba c'est stratégie et Simba te. Oui, Simba te zali stratégie à chacun passe pour yo arrêter dans Simba te. Tout à fait. Et voir. Ok, Nakolo Basigo, je peux? Ouais, Ndego, oui, avancer après tout, j'appelle Bandego, monsieur, je vais poser une question, mon Tomi Balavo, qui t'a soyo aux ala. Ndego, on a qui t'a cassé, parce que moi, on a joué de Angengami. Même il y a Gabon P. Simbate. Aussi, ici. Nam nazo le baté, Ndego, pas Ndego, Moutalobi. Allô, père. Eh, bazo komelanga awa donc. Allô, maître. Oui, bonjour. Oh, sorry. Bolimbi sanga bagolo na ba te live bango yango. OK. Bande ko sa rapide na ba kite live bango yango. Pardon. Oui, pardon, Ndego, s'il vous plaît. Pardon, Ndego, s'il vous plaît. Ndego, parlant, tu voulais parler quoi? Live bango yango ni. Na comprendre te? Yo, ok, je sais pourquoi je dis parce qu'on m'a déjà écrit. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Non, Bandeko, na répondre rapide, Nakita. Je peux poser une question rapide. Tu sais de quoi il parle? Moi, je ne sais pas. New analyse, je voulais lui poser une question. Comme des petits enfants. Vrai Tintin.